Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV babi sous les bambous nde bakambu sous les bambous nde ba problème ska to yaka makambo ska ba inspiration bi marebele belé merci na moi mbala za na sima ya caméra metitima vraiment so bomoni ba éclairage bomoni makambo place ma malroi mundele boye eza meti misapi ya meti tima mote mingi na patron na biso ya chaîne oyo papa Sibu Mutombo boss ya pembe boss ya sola kitoko bosso amelaka ba journaliste te quoi bosso ayeba ko tia ba journaliste à l'aise bambote ne vraiment belé papa place aux en Allemagne bambote belé vraiment à mon chéri le papa de mes enfants bon tenir en rigueur te pour la monde on dirait. Et comment on dirait problème moroboye on a un problème na mutute quoi de ma vomi sa Jean Pedro tant nazaka célibataire babalaranga été tant on peut nazalaka nanga na mitelengano bango balingaka na bango ngaité mais tant ga de ma vomi ça a confirmé na moi sinae on dirait petit palpite mo vient nanga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse motema ya maman afima vungu la courtoise na Londres bambo tenait vraiment et belé place bozali meilleur couple nanga vraiment na appréciera mingi ezabino quoi lelo kandi na mbisana ko elabino ba sujet na bino ya kitoko masolo na bino ya bien nayebisaka bino à chaque fois masolo to ela bino to lotango na balabala te ata bino moso ezala ke to lotango na baba to inventarango ndenge na biso moko mais to stokatana lokato katana kate Congo check toujours na li solo toujours vous avez droit de savoir parce que vous avez toujours notre droit à koyeba na imsa bino to za na respect belé pour na bino po vous avez droit à koyeba makambo ezole kana société vous avez droit à koyeba makambo ezole kana kati ya batu pour ta place batu baza makambo za ngati et on a lelo na vous avez droit de savoir to yeli lelo ba pasteur ya ba église de réveil. Pasteur moko na Kinshasa akwesi maman na biso moko na erreur awa na Kinshasa ba pasteur bozo me mabiso na makama be mingi les hommes de Dieu ngana zaka na respect na bino mingi parce que dode ma vomi ça peut aza moto na Nzambe aza prophète de l'Éternel donc na respect na basa na Nzambe parce que bino boza ba encadrer na biso na bolimo bozo ba papa na biso ya molimo mais makambo belé ba église de réveil boyo ko kotsa ba foyer ba na vie ya batu ba pasteur bo kotsi ba na erreur mingi liso na biso ya lelo eza ya pasi pe eza ya mawa. Pasteur moko na ville ya Kinshasa a mo église mo ya mukie asapela nombre bandimine na ndenge na ye mama na biso autaki Mbujimai mama na biso na tanga uti Mbujimai ayepa ndeko na ye ya mwasi azovanda na epe na ndako ya ndeko na ye ya mwasi ndeko na mwasi lokola zaka na église na ye oyo asambelaka azui amemi mama pe mama na biso lokola zane pe croyante aboyi na pe église te bakina mo pe église moko na ndeko na ye ya mwasi place ya komelaki na Kinshasa parce que mama na Mbujimai aute ko kufela mobali bana pe lokola si bakolaki na bango ndeko na bino ya kana na Kinshasa to vanda na biso kokoma bakomi na moi mama na biso akomi na Kinshasa bakenda pe église bien eza na papa moko pe asambelaka na église wana papa wana pe akufela na yepe mwasi kala mais état sanitaire ya papa pasteur amema papa na église amema papa na hôpital te plutôt bo excusez ayebi état sanitaire ya papa wana te ayebi état spirituel ya papa wana te mama na biso oyo ndeko na ye utaki mboka azofanda pa na ye lokola azalaki na yembe vraiment na posa ya kofandisa susu ndeko ne na ndaku te na yebi te ngande na zabo ya tana bali président de la République atane na zo bala dode mavumi sanga na robo ya famille na ngate na kobo ya pe ba connaissance na ngate na ko zwande connaissance o ya za ya bien na kozala na pembeni o na moniki azo luka kotelo ko moko boyi nde na kozala ne musika na nga o na moniki to okene liloba moko te na kozala ne pembeni moko te mais o na moni opesa nga ba idée bien poto okutana na mukili poto yeba ndenge nini to koyi kotambola mais to okutana mukili te ke poto okutana connaissance mo boyo azo ki pe intérêt na ye mais intérêt ya baninga mususu te wana za connaissance ya bien te. Maman na biso ce qui paye muta solela pasteur maman a pesi biso lisola lobi ya yebi kutu te ce qui commandé ni na surtout que pasteur a bengi ye
pasteur abengi avandisi oh non maman omoni ngande na saboye lokola yo kufela na mobali na papa moko ya biso pe ya église awa akufela pe mwasi na ekala eza nango mabete bible elobake soki mobali na yo akufi soko za na ope na moyen ya kobala lona mobali musu pe ori pe kobala bande kwa Congo check mama loko azali comprendre lingala penza te po trop chiluba ndende kona badi ko interpréter so pasteur alobi yé pas interpréter oh non pasteur alobi papa na za bien asa lopango na ye a vivre na ye bien genre bon ba locataire na ye asa bien asa pa moko alam mama azaki na choix te bango bazo fanda na limité ba ye kotika ye libala na ngiringiri pasteur kaka bengi papa wana oh non maman on a yebisaki yo yeyo bona boy to pesi au jour boye akena bongama jour oya kozwaye po boko mofana ne ndako moko bandeko epesi pasi pe pesi mawa mama azaki na ina choix te ba influencer bongo nini bo bango ba yebisa ke kudoko ba yebisi makambo kaka o ekosala ke andimi mama bi na yepe ba pesi pe jour be na bongama ki pasteur pa bengi papa aye kozwa ngai to ye azinga pe to ye pa na ye to comme pe to première donc na débit to ça qui vraiment bien to ça qui na biso bien sans problème mais na ye ba quitter na bon na débit na kanisa bitam so te koza nango ke eza ka bongo to continuer bongo makambo ko sala bien à final de compte tant na ye ko to 20 ki to mo ke na mo ba 2 semaines na senti que papa na a comment changer caractère ko finganga ko malmenenga et surtout que na yebi lingala na yo ka vraiment lingala vraiment te ko vana ko beta ba masolo moko boye kande sala ska muta kufa ka bazanga raté romona batu su bazo interpréter nga ke azolo baboya azolo baboye ngana ye baite nzoka papa wana abela kana ye nzoka papa wana anyata na ye déjà mine kala donc azana ina sida na ye na ye koyoka déjà ba soupçon na batu kande sala kishisa na biso bapimelo elamba olata bapimelo loko olia bapimela yo mbongo mais sango bakopimelo te mama biso alobi bon papa ngope bo excusez nga so babokilo na nga bo hotela émission na côté ya ezala nango sans tabou po tozo te ya ba o batikali baye bakozala muto ko obligé na likambu te yo moko ndaza maître ya nzoto na yo si faut faire ko banolala na balabala olala na balabala onzima makamu suti ta lelo mama biso place aye ko kweya papa wana bela mama na so ba bibi loko bimana libumwa papa wana soka sumbi donc so ya za bongo soka salité yo faut sa salité wana okini ko bwaka po wana tala niveau mama biso pasi waye ko mona on dirait comme on dirait indigent azo bande ko na mo sabi tela place ngana kenda tela souffrance ngana okuta na ngobo sikoyo na koki na ngako longwa na zonga na soki moye ezate ofuteli nga ta ticket pona zo moye ya kozonga na ngata na bushima ina continuer ke na ko vanda kuna ke na vanda place ya na souffrir boye la ki mukolo soka zakata mobali auto bandaki na vie papa ba na nga akomi na etawana na ko supporter ya mutu to kutene na ki mukolo boye e rekoma ke ngana kuta e déjà na makambu na côté azwela pasi na nga na yebiti maman nga na ko ma pasi na ye na ko mosala biloko ndengwana en tout cas ezo pesa nga pasi na bo mona ka bino chaîne na bino boloba makambu oyo yango wana bakutanisa nga na bino na beta lisolo oyo po pasi nazo souffrir nazo nyoka ma vraiment kolia malonga te so sota biloko yo moko lambi na nzungu soko tina sani po banda kolia koloba loba en tout cas pendant naza mal à l'aise bande ko nga ba yebisanga na sala nini mutu oyo akoko mona na pena lisungi asunganga ne fiske soki na ozonga tambujimai na nzela ya camion na zonga nese mama biso na Congo check to sala ba émission mais soki yo mo po leki na TV o mekipe ko sala émission o me ko expliquer bato ata soko lo ba chiluba ngana ko interpréter makambo na nyonso bona yebisa balandi ya Congo check makambo yo lobi habité na ko kana vraiment TV te bino mo ibande na biso ba utana ba mpanzi wana kuna TV pende sala bango mo passe mais na ningaki na beta no lisolo oyo soki ekozala kina bato bakozinga bayeba bayoka ye moko soit bakobenga na numéro na Congo check akotia bango contact na mama akosolola na bango
ndeka ezalaka metiti moko fungwela biso pour nazanga mopende te na plateau nazana ndeko nanga ya mwasi ako se présenter comme ça to mekana on paye pas pesa na on paye analyse na ye na ndenge ya lisolo o neto beti amoni ndenge nini pe conseil nini ya kopesa mama na ba oyo batikali oyo bazo ye ba kotambusa vie na bango bien te bazo kabelo mobali ya kokabela bazo kabelo mwasi ya kokabela or eloko bongo ezalaka pe malamu te soit musupe tombaka bien musupe tombaka mabe. Bonjour ndeko nanga. Bonjour. Balanda Congo check ba otala ba sape na posa ba yeba kombo no ça la peut bien. Oui, merci. Kombo na ngai Joëla Vunda. Na vraiment na émission pour na lisolo oh parce que et ça l'émission ne sont pas ici yango no moninga na e ah. Par rapport à oyo komeli mama, yosko oyebisa mama nini to oyo kopesa conseil nini na bato ba yeba otambusa vina maoti. Oui, conseil mingi eza mukili toza na makambo ebele. Ezaka te bako memelo mobali oyo yebite to bako memelo mwasi oyo yo yebite ba memelo kaka pona to mbongo to pona pasi non il faut to yeba nazana nani ona ko vanda na ye nani ona ko zana na ye pour mukilo ezana makambo beli to kutani to yebite yo nzela na ole ka kindenge nini ngape na tamusa ki bomo ina ngandenge nini ya ngwana omoni mingi to ko pesa mingi conseil pona mama. Malgré tout na état oya komi mais to kosinga mingi na nzambe asunga ye nzamba sunga po awa pena kin azako na famille te ye moko famille na mwana na ye ngana mingi to kosenga bato bazotala biso to musu bato bazotala biso bako ko aider mama le musu ata na conseil ata moi quelque chose ko ça la peut bien pour na mama pour alongwana pasi ko sala bien. Merci beaucoup, j'espère que bande ya Congo check bolandi boyoki ndo na biso Noela Vunda ndenga lobby ezaka bongo mais maman na biso azoloba pe azobeta sete ki alobi papa banda ya na yeke ki relation ya mwasi na mobali penda boyeke ya mbetu asana suna makasi wana te mais on dirait que ndeko nanga mwasi ayoko bwaka ngaka kapo ngai ndena yako ma charge ya papa na pona ka place ya pongi ya kolala to kaka pona eloko ya kolia parla yo moni ondeni. Oui, merci. Parlant na koloba ndeko oyo mama oyo sali mama wana bongo eza bien te. Asa leki ne propre. Petanga proposa ke ye moko tumba lobene ke mobali lokola kufi oko mi vandi la pe ye moko te famille belé ça de na Kinshasa yaka la Kinshasa to continue to vanda na Kinshasa. Mais ta koko mané na Kinshasa on dirait il est qui est ce qui a sepelé qui soute on dirait pas pasteur pour ngana moni leki azana problème te donc l'antika yo lo manona no si ça pour ngana zono pasteur on bien pour na zo moyo papa est bien merci beaucoup ngapena na koloba mingi na ba pasteur ba pasteur à Congo eza bien te eza vraiment bien te tala le lonan o maman na biso le suki na passe pona nini ikola conseil ya pasteur lokwa biso pe na kin o so ba lobi likamba pasteur to mono dirait nzambe ne mutape so message mais nzoka eza bongote eza vraiment passe boye bakabisika nini o bozolinga kokotisa nan o bana ya nzambe eza vraiment bien te. Ouais, merci beaucoup, eza vraiment bien te. Mama ndenge biso to sali analyse na balandi ya Congo check de bola nanga boye selon nga iwane za évangile selon plasma nga na monique eza pasteur ba pasteur oyo batu baso mondimi ayaka na église na yo pona ko sambela mais ayaka te po panza libota na yete soki muto azandoki avant akoma mondimi na yo akola ndenga akoli bongo abota mana famille wana aya ko bala mobali po mama biso de ça soki abile kine mwasi abala mobali azana mbongo le kine mo pasalaka asimbaka vraiment mbongo vina bango ezala kitoko bon na ebité pasteur wana soki asana intérêt na famille wana bakabelaka ye mbongo on dirait que maman biso nenga yaki bongo ye falo ba lika moko boye po bamba mona ke ye asakoli kitoko yango po baba kisela ye so ba pesa ka ye $100 et comme $200 ba pasteur bino bozo décevoir biso makasi bo décevoir biso makasi parce que makambo nyonso bino bozo kotsa na mabota batu ezong saka retour yango esala bien te c'est ce qui fait que batu bakomi ko douter na basala nzambe tozo ye basute musala nzambe ya bien azawapi ya malamu ya mabe azawapi plutôt
hein bozo ça mabe makasi parce que maman na biso azo relater azo relater ni solo o azaki ne vraiment na ma ya misu vraiment nelongi azo lela lobi ayebite loko nini akoki ko sala to yebite tant mususu abombi na ye babima na papa déjà ndesima yo ka ba soupçon wana to yebite parce que pas ça moi mukete ayebi ke makambo na soki eza solo to eza lokuta te mais azo yo kango mo ba nungu ezo beta ma même voir même na ba belle fille ya papa wana ba solo ba yango donc to yebite abi ndenge ya taleli na ebeleli na mingi ba saleté o ya zo sala ezo pesa bien te ezo mena ela que ça ba septembre moko boye ya muntu penda tam susu akoza la atteint na maladie wana ozo mona vraiment epesi pasi ba pasteur boye ba nini oyo bino bokolo bana ba fidèle na bino par rapport à ba famille na bango mutu abota maka na bandeko mutu asalaka na batu mutu asalaka na batu afifaka na batu donc na yebite on dirait évangile na bino boyamba yango pona kopanza ba famille ya batu eza malamu te na lobite que la majorité ya ba pasteur nyonso basa bongo mais sur 100% na Congo awa en tout cas 50% ou bien 65% il y a ba église o ezakaka tata mwasi na bino mutu azongisaki boye tata mwasi na bino mutu abalusaki boye mama kulutu na bino mutu azosala boye noko na bino mutu azosala boye balusa bozo bongo nzambo bino bosambelaka aza wapi bozokotisa bato na baerreur makasi bozokotisa bato na baerreur makasi vraiment soki mosala na nzambe moko azolanda nga mpe na minute oyo vraiment boluka na moyen bozongisa baeglise nyonso ya mike eza na Congo ezosala trouble awa fo baluka moyen bakanga yango po so tobite luka basali na nzambe bazokanga bango na basi ya ndumba ezaka basali na nzambe ya église de réveil so tobite tala basali na nzambe bazosabo ezaka basali na nani apanzaki famille ya bato ezaka basali na nzambe pourquoi baloba te ke yo musicien moko boya mokili apanzaki famille ya bato pourquoi baloba te ke intel kuna apanzaki ezalaka ba pasteur bosala mabe bokena makambo mabe tala lelo mama ya biso akoyi na pasi soki mama lelo mama na kobotama na ye ayebi mobali mosusu ayebeka mobali papa bana na ye ayebele mo papa bana ye nzambe abengi atikali na bana bino bokamati boye bengi si na Kinshasa komi na Kinshasa bosi bopesi ye mobali yo na mama na yo ndeko vraiment ozana bolingo ndeko noto si ndeko no pesi ye mobali na makasi et y compris na complicité ya yo pasteur muto yaki na papa wana po pesa mama wana donc yo na église na musana na ko joaka ko pesa batu mibali avant pesa pe batu mibali kasi forme ma batu pe na église na hôpital o sali sa bango ba dépistage ba ye ba raso ki ke muto no so pesa mutu état sanitaire na ye za ndenge nini kopesa mutu na loyenge te sikopesi mutu na loyenge lelo yo ta mama na biso lelo akoyi na pasi vraiment epesi pasi mingi bandeko na biso ndenge ka bomesana bopesa ba commentaire na bino bopesa ba conseil pona mama na biso ekosala ye bien soko lingo sunga mama na biso obengi kaka numéro ya Congo check ezala ngo wana olobi nini oyo koki kosala biso beto ko biso oyo nini yo kosala okuta na boss mutombo ye moko to komi na biso vraiment na suka ya bisolo na biso na ebite somo ba mbote ezali to loba nini ya suka okozala nango opesa oui loba suka ezakaka ndongo lobi na ba pasteur ba pasteur obozo saela nzambe vraiment ngana yebi soki kamo eza ya libala bakotela yango vraiment babondeli koyeba mobali na mwasi est-ce que nzambe a permettre esalama to esalama te yango wana fo bozongisa biso mingi na bonzambe ezaka te na kibomoto te osalaka te mpona sentiment mpona moto azangi bisika to moto famille elembi ye non wana bozoboma na biso bana nzambe nasepeli mingi oyambi ngai merci mingi nga mpe napesi mbote na bandeko na nga Simplice Vua Aurélie Dominga Magi Masengu napesi mbote na mwana na nga Jenny Samba Bazibizonza napesi mbote na Asha Movoto napesi mbote na Michael Makolo bino nyonso oyo bolandi biso mbote mingi. Ouais, merci beaucoup. J'espère que tu communes na suka. Je dis un grand bonjour spécial na Bokilo, mon Bokilo, hein. Pour place désormais comment na Bokilo na eba Bokilo moko, ba yeba na Bokilo na ngai Chic Kifia na Paris na Nouveau, na pesio bambo tebele papa Chic Kifia, papa bane belé Bokilo langai Pierre Lutumba bambote no vraiment belé Anita Ndoma l'impératrice motema ya fils Kandolo et Pesazu ate na Belgique bambote na bino belé bambote belé vraiment na ba nyonso ya Congo check bo continuer ko s'abonner chaîne na bino yango bozala jamais déçu. Merci beaucoup na meti tima ozaki na sima ya caméra ti bomona ki ba image musale salami kitoko boezaki po meti Congo check TV
ya Sibo Mutombo Congo Check Check TV ya Sibo Mutombo